Risque bonne chance, bonne continuité. Musique Tokos Makas, tu peux sa chance na mission tout. Tu peux sa chance na mission tout ya Congo. Tu peux sa chance angolais fonga mapona o. Nabi au dynastie. Bisonne to sala premier barbecue à dépliquer. Son a côté ma cambo pour comprendre oyoza. Na yoki musique bana matone banda musique abona ka wana nte donc vrai musicien, vrai jeune, côté toujours bongo donc. Te eke bien makasi. Toka bango petit. Toka bango toka pe muninga musala bien makasi parce que na ba una ba émotion. Problème on a yoki. Pardon hein, nzamba limbisa après nzambeza après l'état. Na félicité frère Nabiso na banze moni abimisi. Nzamba sunga to pesa chance akende liboso na banze mo mususu a obimisa lisusu. Artiste musicien Nabiso Riska. Musique ne uti ko beza kuna Afro Congo batu ba buleka odaju. Emo pona frère Nabiso Riska musique ekende nini? Bon, et ka liboso pour rappeler qui la mélodie na e da chango pena bien vraiment artiste Nabiso Riska ebi ko yemba vraiment na c'est pas la musique ne ma casse. A continuer boy bonne chance na minga lo baté na pese ka ba bonne chance belé a continuer vraiment. Donc Nabiso Riska a continuer boy bonne chance. Na pese ba chance belé ebi vraiment yemba a continuer boy. Ça la musique a bien collé au saling. Donc yani mabe. Mais bah pe ne to pesa bango pe ba chance to pesa pena ba Robino mundi bu ba chance ba Inos bi ba chance risque avec frère na biso to pesa pe chance eza kutu ya okatete po biloko na okina matoi na ngai za mabe makasi nazomona kaka après nzambe eza après l'état po aboyi pena sa mukina ye ah oui babi wa boy penza asa mukina polémique n'est qu'à travail beaucoup de travail quand on a succès na o yani mabe. Ok, merci. Et bon, pour na bateau, ba baté et simbi nangote. Eh bah le côté, j'ai chargé simbate, et simbi ma casse, baba jaloux, simbi ma casse, et boyemba. Bah bonne chance, et bien pour nous continuer, boy, félicitations pour nous. L'autre, musique est bien, à continuer, à ça là, à bac ça reste sur ma maman aussi, la musique est bien. Avec fonction. Avec fonction. Bon. Ah, on va Una
Chers internet quand est premier bino que non toza na katika ya promotion ya frère na biso artiste na biso musicien Riska music a toza na mena kawaya babi gérant makambo belé mena kawaya bonoy bonoy Tisilène ba ofeta ba charge ça va makasi oza promotion de ni par rapport à Riska oza ngonde na sao ligolo nango artiste par rapport à todo moko moni papa munene bato baye donc en tout cas, félicitations à l'organisation de la ville de Wembe. Rebi que bato ba haute risque ndenga beti désolé wana ba français belé donc beti désolé na bulika héritier Watanabe mais so de l'année désolé ça n'a fait bon côté. Ah, bon c'est un doyen mina français que a sali péché. Oh a sali remix. Ah, wana il est très bato ba on a français patient parce que biso na cop na biso parce que à chaque fois nous aimons trop la musique urbaine. Est-ce que musique urbaine est en lingala? Moyen. Ils en lingala, ils en français, en anglais, on va mélange. Moi, je Congo. En tout cas, artiste continue comme ça, c'est bien. Au moins, tu dois être à Polo. Ah, bah ça, on appelle sur mon beauté. J'ai savais les fort. On a chez internet on continue à faire interview na biso na pensi na ngana ta misasu moko ya ba les amis de Riska. Bonne. Ça va? Merci Bena. Frérot, na c'est plus fort hein? De la part de Chika Bossan aussi là. Moi la papa Sami Bossan on la maman José Silla, papa la bébé Triomphe. Yeah, ça on ça là yo. Ah, ça va Bena. Na c'est plus li bye. Lingaka ana mpanzi na ngata na fo na biso ye moko anaconda babi moto akanga balanga moto akanga tuluanda anaconda ya artiste musicien na biso Riska musique ne uti ko beza kuna Afro Congo bato babuleka odaju mo pona fo na biso Riska musique ekendeni bon ekeka liboso pour rappeler la ki la mélodie na e na chango pena bien mais ebe compter ya ebe compter toyoka esamwata etake makambo esalaka Amerika Fox Angola lokwa bama les grands journalistes boye baswa boye ezala te tanga Luanda bongo mpena mamoti donc soin ezali maloba ya anaconda babi tu Luanda nde na maboko anaconda foi na biso moko mpe ya les amis de Riska papa bonoy ti mama bonoy te te présenter kombo naomonanga mpena DJ Dipo maamba passe DJ Dipo makamba passe toyoki outi koyoka musique ya frère na biso artiste musicien Riska bato bazo mélanger par rapport à héritier Watanabe par rapport à ba musicien misusu ote wana dadio eza ete po bayoki ba audio mais biso ba auto to vivre en live moni ndeni koyoka Riska zo beta ba Afro Congo na modèle wana okay na onde te eke bien makasi toyoka bango peti toyoka bango toka pe muninga musala bien makasi parce que non mais on a une émotion pour bloquer na yoki pardon hein nzamba limbisa après nzamba eza après l'état mais ba pe ne to pesa bango pe ba chance to pesa pena ba robino mundibu ba chance ba inof bi ba chance Riska be frère na biso pe to pesa pe chance et ta kutu ya raté te pour biloko na yoki na matoi na ngai za mabe makasi nazomona kaka après nzamba eza après l'état po aboyi pena sa mukina yi ah oui babi wa boy penza asa mukina na mpanzi na nga soki nango bauti komona bapolo epanzani promotion vraiment mpona frère na biso artiste musicien Riska na ndeka bulo babekena topesa chance po de chance epesamela bato otu bauta bakongo baya mpe topesa bango mpe chance musiki na ngola mpe beta badj babeta mpe ya minene beta mpe kao ana mpanzi na wana Falon Consola message nokopesa Riska na ndenge auti kobeta musiki na ye o message nga nakopesa na félicité banzembo na sepeli na banzembo na ye makasi na félicité frère na biso na banzembo ni abimisi
basunga topesa ye chance akende liboso na banzembo mosusu akobimisa lisusu mpo nayebi te nakoloba ni vraiment nakoloba te mingi napesi babizu babonsoir na ye esika azali na part na nga Falon Consola ok wanzali maloba Falon Consola ndenge akofélicité frère na biso notre artiste Mission Riska na mpanzi na nga na otelemisa susu bato mosusu babike no dynastie mpezu na esi na J Cliff tafe ekangisu Luanda makambo bango mosusu bayaki na ndeka ya promotion ya notre artiste Mission Riska na ndeka kopesa bachance J Cliff un mot mpo na ndeko na biso Riska nabi o dynastie biso nde tosala premier barbecue ya depliki so nakoti makambo mpona comprendre oyo oza nayoki musique bana mato ebanda musique ya boneka wana te donc vrai musicien vrai jeune continue toujours bongo donc sala musique ya bien koleka oyo osali donc ya ni mabe ni mabe message nokopesa mpo bamusike na biso ya congolais nde tozoyebela minisi oyo so koti polémique te musique elali est-ce que Riska nde ozomone sans polémique musique econtinue to sans polémique aozalaka Riska polémique neka travail beaucoup de travail quand on a succès na yo yali mabe ok merci wana ezalaki dynastie babi charge ya maloba ya dynastie nde uti kopesa maloba nango ejemima bwanoi bwanoi te boni bien koyoka ndenge auti koyoka désolé oyoki ziyo osanti ndeni par rapport à musique vraiment artiste na biso Riska ayebi koyemba vraiment nasepeli bamusike ne makasi acontinue boye bonne chance na mingi aloba te napeseka babonne chance ebele acontinue vraiment nakanisa ekuja daju ndoka nde ndeko na biso Riska acontinue boye bonne chance napesa bachance ebele ayebi vraiment oyemba acontinue boye eba mpona bato bayeba te esimbi nango te baloku te charge esimba te esimbi makasi baa bajaloux esimbi makasi ayebi oyemba babonne chance ebele mpona acontinue boye félicitation mpona ye merci vraiment Géma ya de rien ok merci très chers internautes wana ezalaki Gémima aoti kopesela concernant Riska ana panja na biso sutu wana kana esepele tozwaki charge ya maloba ya dynastie aske toana ye boko na biso sona benge papa ya dynastie tona benge koko ya dynastie koko ya dynastie Claude Kulena bonoi ça va Claude un peu en plein marathon na boye tosepela na kati ambiance biso mpe sutu toye kopesa lisusu concernant Riska na biso santi ndeni par rapport à musique ya Riska nde outi koyoka eza bien barenforceka la sécurité mpona bato baba te esimbi te donc esimbi te fo bandela so azonga lisusu na studio elo te musique ya bien acontinue asala abakisaka esu makambo yango lisusu na musique ya bien ok moi ezali message ya Claude comme nga Céline ba ofeta na ba mpona bino bato tout boloba concernant Riska je vais vous dire une chose tika pena na expliquer bino vraiment oyo eza vrai Riska bonne chance bonne continuité musique tokos makasi topesa chance na misien tout topesa chance na misien tout ya Congo topesa ope chance yango le fongwama mpona yo donc chance mpona yo les amis de Riska biso moko toza awa mpezu cerveau monteur azoli so baimage moni les amis de Riska biso tout toza awa bien bapolo misu balati bapolo te mais toza mpona bapesa o force oyo mokili boye kondima biso tondima na biso yo continue bongo bon boulot chers internautes bino mo bauti kolanda bainterview concernant frère na biso Riska bato nde bauti kofélicité par rapport à désolé par rapport à maxi bénéfice par rapport à bamusike nende bato basepeli nango ici c'est Luanda ici c'est Angola babi biso topesa la chance na motu tu topesa la chance na motu tomoni capacité na pe talent na ye alors Riska na batalent ya ebele vraiment napesi merci à tous les abonnés de Idéologie TV merci à tous les abonnés de Riska Music bao tout bazolanda nga na moment oyo votre Silène bao fête babi nketo plus douleur na bango Silène bao fête apesaka pasi donc napesi merci na Gordon Michel Tanda babi là repose le cœur de quelqu'un intima napesi merci na Dorcas Manzambe pourquoi pas David Ewembe babi moto apesi une opportunité leka lelo liboso ya image na ye merci à toi servant monteur pour na ba image na bosse les grands manager de Riska Altace Siko Zali Papa Mazina tout de bonnes choses pour toi tout de bonnes choses na bateau tout balinganga na ba balinganga te na pesi bino merci
bon continuer toujours à savourer na kati ya Riska Music et au sala bien. Vraiment merci à ton staff Dynastie pe zala na biso a nelongo.